Lutina Mwanda mutu kaka ve bete kuza pona bete kuza soutenir kaka Martin Fayulu samu yandi ndemezona bwala beto donc yandi kaka nde bete kuza soutenir samu na maponami samu na bwala beto ya kwenda na Ntwala donc bete kuza pona mutu kaka ve donc Congo Central nyonso na manima Martin Fayulu na manima dynamique opposition na manima MLC na manima ensemble na manima nouvel élan na manima bete Congo na biso donc beto nyonso betu bendana betu kwenda na aéroport Anjili inde samu batuzaba ke nzami mekasangula mutu tangu peme zangula matondo mingi. Simba Kongo kende liboso ndenge tozabo etozo regretter makasi na bato lokola Vita Kamere na Félix batemisaki biso kuna na terrain po tozala ini soutenir président oyo akobima na ngambu na biso totombola ye po tokende liboso mais lelo oyo eloko basali bazotrahir peuple tozosouffrir tozonyokwama papa bavi oyo toza nango eza ya biso te lokola tobimisi mutu moko soutenir mutu wana tozala ini na banda na bakoko na bakongolais tozokende liboso tomoni bango babaluki eza kitoko te eza kitoko te ntango yo okendaki otunaki parti te ntango yo okei otuni base eyebi te okei okendaki kosinye mpo na yo mokoleka mpo na mutu mosusu te bolingo eza te papa na bango cimetière rebele mobima na mboka oyo boko bakundi pepe donc idps kundi bato ebele na mboka oyo toboyi bato bakufa toningi toluka président ini alo azala mpona mboka na biso abomisela biso mbongo Félix atika kolanda bambongo mbongo azobomisa biso. Merci papa tomoni okoloba nini ngai regret eza makasi na bandeko na biso ya UDPS na bandeko na biso ya UNC pasi eza makasi pasi na biso ezali na niveau nini pasi na biso eza na niveau yake bango bayokanaki tala tozala sérieux mokonzi oyo aza en place Kabila soi-disant que Papa Etienne Tshisekedi alongaki na élection balobi ke bon il a abaki na ba voix mouké c'est-à-dire qu'il légalement mais il n'a pas travaillé il a travaillé on a accepté ça na ba surtout ndimaki yango pourquoi quand on a vote ya moukié boye oh il y a cette personne bavandi et créer mbilinga et bon on vote il y a 80 millions de personnes wana et on crée boni tala tous à la sérieux na mboka oyo candidat na biso yo population e poni oyo bato ba SIDT bato MLC ba poni te oyo mokili mobimba ozomona Martin Fayulu zobenga FCC ozomona Fayulu candidat du Congo ozolanda Maya Madidi Mai yo candidat na biso yo tokende ko yamba na aéroport na kimia nyonso yango wana maloba ko ebisa na bayi congolais tout. Merci mwana mboka pona ba chrétien o ba yebi Bible David mutu moko ayebaki ete mais kasi David akomaki le plus grand roi ya Israël. Martin Fayulu bazaka loba bayebi ne tango za koloba komo na yo osala propagande oza nde kosala koyebisa ye na mboka mobimba bamusu mpe baloba miracle eza kondima te ke eloko boye ekoki kosalama te eza eloko ekoki kosalama malgré badute oza na dute te ekosalama te mais soki ondimi ekosalama. Martin Fayulu aza lokola David oyo abomaka Goliath oyo aliberaka ba Israélite na maboko ya ba Philistin. Lelo Fayulu aza Goliath ya Congo aza David ya Congo ye muta kobomela biso toza ba peuple na ye toza peuple d'Israël toza na sima na ye
pour David azwa makasi ba israélite bazaki na sima na ye. Donc Martin Fayulu ako libérer mboka na biso na makambo ebele mikakatano ebele toza kokufa tozoyeba te pourquoi tozokufa. Tala na est ya mboka na biso bato baza banguna ba étranger baza kozwa mboka biso tovandika wana. Tovandi lokola likama moko eza kolekaka te. Eza lokola liboroga aza na kati ya mai eza koya moto alobi ti mai eza kote. Esika Tshisekedi a sauvé mboka nga na mwana nga te. Ngai within landu na botama na moni politique ya mboko ndenge ezalaka. Nayebi tata nayebi ye moko Tshisekedi nayebi ye moko très bien. Esika sauvé mboka nayebi te. Nayebi esika Tshisekedi a sauvé mboka te. Ake kuna na Genève ake ko signer makambo lobi a bongwani. Mais Tshisekedi aza mwana mboka il a le droit ya kokanisa oyo ya lingi mais biso toyebi que mboka oyo il faut to longola ngo na mboka banguna soki Tshisekedi akende ko appuyer banguna biso toza kuna te. Biso to lingi to récupérer mboka na biso ezo na biso mboka ba congolais oyo bambiringa ya ye Tshisekedi toyebi yango akendeki na Ibiza akendeki na Venise akendeki partout wana makambo ya base ezalaki te bakendeki na Genval makambo ya base ezalaki te sikoyo aza koloba makambo ya base c'est son droit akame désordre oyo ye aza kotia na mboko tolingi yango te eza mpe te nalingi na profite ezala te bakongo epai baluba epai biso nyonso toza bakongole bato bazokufa na Kasai baza bandeko na biso nga nazali ya bayebi ke naza mokoro naza moto ya Kongo Central mais eza na famille naza na famille na Kasai tokoli na deuxième république esika nyonso ozali congolais ozali zairois donc epai nyonso ezala na Kasai ezala na Kivu ezala na Aru ezala partout oza mwana mboka ndako okende kuna eza mboka nanga donc biso tolingi kolibere mboka na biso tango biso tokoli toyebaki makambo ya occupation ya mboka te toyebaki masoki kaka ba occuper 1 cm² ya mboka oyo babengaki Zaire omwana mobutu ake kovanda kuna ti akobengana banguna biso tolingi siko tobengana ba étranger wana baza koya koyibela biso mboka ndambo lokola elamba bakopasolaka bakopasola elamba tolingi to récupérer elamba na biso babengi Congo. Batiabra Congo, Bralima, whisky, sododo, agene, Mboba Mbrouye biso ba Congolais, mais Mzambe Sali, Toko Melangote, Nanga eba ke machine ya Paris futa nango, akozonga nango na mboka tata na ye. Nanga, yo, eske, konzi oyo exact coutume ya batu ya este, ya Kabila, toli biloko wana te, eza coutume na ete, jamais que ye pamba 17 ans na pouvoir, tout rope eza kende na bita bato bandundu, eza Martin Fayulu, mutu amekate koloba, sili, mutu akosa bisote, bilo bandeko baza na France, na Suisse, Amérique, o vote Martin Fayulu, mutu akosa bisote, mutu akosa te, mutu akosa te, lelo eli tout pour le pouvoir esili. Tofondi Martin Fayulu candidat na biso toboyi tolobi fe Tshisekedi akita na riopon na biso te na nzito awa na nzito toboyi
soki ameko kita awa tokoboma Félix Tshisekedi awa akita te akita na bola na Mbuji-Mayi awa toboyi oyo eza ntiango mabele ya Martin Fayulu. Dans ma base, il y a détermination et engagement, il y a lutte pour faire partir Kabila et sa famille politique. Candidat Oyo, Batunion, Sobaponaki, Nabandi d'abord, on a Félix Tshisekedi, Signaki. Na Vital Kamere, na zone na Moïse Katumbi, na Jean-Pierre Bemba, na Matungulu, na commune Adolphe Musutu. Candidat ba signé ba pondi ezali Martin Fayulu. Mais Kolonga problème te. Kolonga problème te. Ozama se kitoko. Na yana liboto na yo na bi to bala. On nimito bala na boito boité. To balani. Lobi mama na lobi na moi possible na motionnaté. Kendo ko retirer signature na libala. Na lobi na yango to kabwani tango to mono nza balobani wana mwasi ya Shakindala il faut rebisa mango tete bazala rasute ayo ngomba ke veka na fati ba toujours na longo na bino signature na mo ezali basa la lettre ba signer que peut-être balongo balobana maloba la signature elle est là c'est ça droit. Merci Shakindala. Merci. Bana mboka mbote lelo toyebenda bato belé mpona kolakisa attachement na biso oyo azali candidat ya base te mais Martin Fayulu Madidi ali bongo candidat ya peuple ya ali candidat ya base te différence eza wana tozala bacandidat ya base oyo base ne dirigeaka bango ya ali candidat ya peuple oyo peuple congolais toyebi azala liboso wana mpona koaffronter Shadari le 23 décembre towana bachoix mibale soit ya rupture soit ya continuité. Martin Fayulu ali candidat ya rupture oyo ndeko Félix Tshisekedi alobi changement na Congo kombo nango ezali Martin Fayulu yango wana biso toye kosoutenir mwana mboka Martin Fayulu oyo elombe Etienne Tshisekedi pe 52 mokongo ya nzoko le patriarche apesi ekombo ya soldat du peuple mais tokokende élection sans machine ya vote tokovote na machine ya kindoki ya nanga te nanga te okoyebisa yo longo eloki ono ya kindoki longo machine ya kindoki Martin Fayulu ya ye tokovote sans machine à voter. Martin Fayulu koloba nini mpona bana mboka bayoka koloba nini mpona bana mboka bayoka ndenge oyo kozela lelo président Martin Fayulu atuka tobundi kabemba kamote oyo lelo mpona Fayulu mpona mboka mpona akangola biso na kati ya kongo oyo tolingi nde bomoko na pamboli oyo baza na kuka mibale wana nzambe asala papa na ngai tomoni pasi koleka Fayulu waya nanu alongola biso na bomoku na bowumbu oyo eseko ya kosakana te na message biso bamama bakongolais papa bakongolais bana ya biso oyo tokoti bakongolais bakoka na biso oyo baza bana kati ya kongo botami awo tozala bomoko nsima ya Fayulu aleka azwa bokonzi mpe mama moke tozama mpe mama sufre tala nde tozosufri na kati ya kongo na biso moko balabala ya kokufa bana biso moko kofuta kasi legal eza te misala eza te leka mpe azofuta mpe bakoko na biso te yango lelo toya te toyosima ya Fayulu tina suka tokotika ye te bamama moto moko akosa bino te okende kolanda esika oyo pasi na pasi te pasi likolo ya pasi tokoya yango otoza nsima Fayulu tina suka. Merci maman. À tous les pasteurs et à Congo, l'église des réveils, catholiques, kimbanguistes, musulmans, bino sont derrière Fayulu, de la prière, na bino, Zambia Kangola Fayulu, Abima. Tout le monde a beaucoup à 17 ans, il y a pas si. Tel on a école à Bana, Kimbuta, Zosenga Bana, chaque mois, on a 20 000 francs. Il y a Kimbuta, il y a Likamunini. Donc on a fait ça, on a fait ça, bien, passer ici là, Misala Eya, Bajeno, Basala, va se retrouver pour un avenir meilleur et un futur. Donc il passe, il machine à voter. 17 ans à passer, ici continue. On est là pour Martin Fayulu, on est là pour Martin Fayulu. On est là pour Martin Fayulu. 17 ans à souffrance, ici combien de continuité, ton unité, ton
FCC, circulation nango Fayoulou, candidat commun. Alors, majorité, il y a l'opposition. FCC, Fayoulou, candidat commun. Fayoulou,
Tozana mosusu te yenda simbibiso. Président Matungulu tobetela ye maboko. Elombe Bobali. Président Mojito candidat aussi tobetela ye maboko. Elongami. Merci Tolombi. Yewa. Président Kozela, président Pai. Ezali normal te. Ceux qui étudiants à revendiquer. Étudiants azali à venir ya Congo ya lobby. Alingi ya ye kolaza na mayele. Ye asengi ke kelas ye fongwama. Bilobo ke loboma bango. Est-ce que c'est normal? Yango wana nakoloba na ba étudiant boye. Makambo oyo. Ceux qui lobby tozi pouvoir. Ekosila. Étudiant azali. Merci Nayoki. Nzambe ayoka losambo na bino. Ba étudiant bozala tranquille. Bosala makasi. Bozongela ba étude na bino. Bozongela makambo bosalaka. Ba professeur toyoki. Bo revendiquer ou bo revendiquer. Bontala makambo ya ba étudiant. Balingi ba yekola. Bakende liboso. Yango wana tokosenga na moto nyonso. Oyo akoki kosala ete makambo wana esila libela. Toyokani ba étudiant nazali na bino epai nazalaki kokanisa naye kosambela mpo na bino nzamba simba bino makasi ona ya kopesa bino merci ndenge bouti aéroport soki ba policier basalaki makambo basali te nde awa nyonso elingai kotonda nde ti sikoyo toza na nzela toza koya makambo misusu tokolobango na mokolo tokosala meeting toyokani nzamba batela bino nzamba batela ekolo Congo nzamba za na bino bandeko baza kobengana na Angola ezali po toza na gouvernement te tozali faible tozali kopesa bana mboka biluka kolia te to kopesa bango misala te baza kokende mpai mosusu toyokani nzambe abatela bino bozonga malamu boboto lokumu ekende pa ya ye moko merci mingi. Banakini oye toyokana bato na bato bazonga na kimia bolekisa nzela bato bakende topesi bino merci mingi ndenge botondisi Mama, nanzela tela. Tango gobende la bino bangungi. Bukala bakonzi. Sola bibuka na sola kukula.